Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Mokili makambo bandeko nanga, mokili moto, mokili pasi. Mokili oyo bandeko nanga eza pasi. Belle vie kandi basambwisi na niveau moko pas possible bandeko. Makambo ezo sala pasi et encore pasi na motema. Salut cher Bouchou, salut cher abonné. Salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, quand ndenge boyebi na memeli bino ye moko belle vie kandila patrona côté mosusu na tie ba tonton Omari natie pasteur de la foi bandeko na ngai nini ezoleka makambo nini lisusu na belle vie kandi la patrona mama ya batu la mama surtout de la famille Libota nini ezoleka na vie na ye bandeko na nga makambo eza ya makambo kutu ya kokamwa makambo moko ya muneno wapi makambo moko ezobandisa na niveau moko pas possible. Mais avant tout kota na makambo wana ekozala bien na nous na sensibiliser batu onyon surtout si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne Abisso chaîne moko kitoko chaîne ya batoli pas possible et pourquoi pas chaîne ya bana nzambi. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi la famille sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour tokos makasi. Bande konanga surtout famille Libota bozwana no bakiti bo vanda. Makambo bongo ezalaka bien to beta masolo. Boza ya kovanda côté mosusu botia moi mai na ye mai na bino plutôt moi jus na bino moi sucré ezanga kate ezalaka bien to sololaka côté mosusu bozo melaka na bino côté mosusu pe tia moi eloko akolia to ebike epa na biso awa c'est déjà 20h donc na ebité wana ezo dépendre quand na place bolandaka biso c'est soki ezape 20h. En tout cas, moi, ba biscuit quand ndenge ezalaka bokoki kotia côté mosusu bozoliaka. Mais ce qui est pas na bino comme tozalaka air mosusu na ba décalage à ba air, bomoni ke non et pas na biso peut-être c'est 16h wana botie moi fufu na bino pembeni bozoliaka. Bande konanga ba liaka fufu te après 20h yango bomona ka batu mosusu moi di bomu ezobimaka. Donc ceux qui ont déjà 20h ici et bêta kolia fufu te kolia lo sauté lié moi biloko moko ya pamba kandenge zalaka pourvu que to garder bataille na biso. Bande konanga makambo yangoyo YouTube eza ya koinda bande konanga en tout cas nga moko kutu na motema na lobaki keno makambo yo na kotika ngo te. Il faut penga pena ya na beta masolo na beta c'était sur makamboyo. Question nanga ya liboso na lingi nanu na tuna. Eza mabe na monde ya lelo kozalaka na batu pembeni kosekisaka batu kozalaka en bon terme na batu. To eza malamu. Wana eza question bandeko nanga botie la biso ba réponse na bino kaka na ba commentaire. Deuxième question. Bande konanga mabe nini oyo belle vie kandi asali na mokili pona ko recevoir pona ko futama ba humiliation ya bongo mabe nini o penza asali bande konanga yi soki boyebi ke belle vie kandi asala mabe boye en tout cas bande konanga kandenge to sala kana ba commentaire na biso e ko sunga biso mingi makasi. Toyaki koyoka moura de presse
avant qu'il y ait des poteaux, abimisaki ba makambo concernant grâce témo. Et bimaki nango ebele. Et du coup, batubaya basalela yango ba analyse, il y a même de ces personnes ba kota na ba émission ka place moura a kota ki bango pe ba kota ki kuna pona koloba combien grâce témo azam buma mabe et pas ya Belvi kandi boye donc ezaki nango kili bandeko moi to kota penza ezate parce que naza awate pona koya ko juger grâce témo te to pona koya ko juger bandeko na biso mosusu te mais na ye kaka to sala analyse kandenge to salaka et du coup to eko mona lisusu kandenge zalaka moura de presse ayeko bimisa ba makambo mosusu surtout que Tango Kovo d'or ayaki ko répondre moura de presse de ba vérité ebele eyaki kobima tina koloba na niveau surtout eloko esalinga pasi na makambo nyonso tu eza koloba teno Belvi kandi azalaka lele alingaka basi boye hey bandeko nanga makambo asomo ba makambo wana nyonso tu kobimisa koya kobimisa pe na basekele. Il y a de ces personnes qui ont quitté que non, Belvi Kandi a voyagé qui à un certain moment à Kendaki na États-Unis. Mwana nyon soto mutaloba ki ango c'était Kovo d'or. Kovo d'or bisonyon soto yebi aza chroniqueur moko azalaka pembeni penza ya Belvi Kandi la patrona. Azaka penza pembeni to yebi ke bato o bazalaka pembeni ba chroniqueur na ba chroniqueuse ezaneti ba Kovo d'or toza na Demer ba wana penza bazalaka bato moko bazalaka pembeni ya Belvi Kandi la patrona ba makambo wana nyonso ekomi ko bima bandeko na ngai siko makanisi na ngai ekomi ko tindanga mingi epai sikoyo ya tonton Marie na tonton Bobo Manoka parce que c'est connu de tout le monde que non, tonton Bobo Manoka joue chez Sila Bissalou, joue aussi chez Belvi Kandi la patrona. Nous voyons de même aussi avec tonton Omar Rika Bongo, il joue chez Sila Bissalou et chez Belvi Kandi. Siko bao mi balé, déjà ba makambo nyon surtout ezo bimaka, ezande bitumba ya Sila Bissalou na Belvi Kandi. Qu'on se le dise la famille, moyen to marché ba mo ezate. Eza bitumba na bango parce que moura de presse azalaka mutu Sila Bissalou. Et quand on parle de Kovo d'or azalaka mutu yanani ya Belvi Kandi. Bitumba nyon surtout to mona eza bitumba ya Sila Bissalou na Belvi Kandi. Eza bitumba teke non ya ba chronifuati na ba chronifuati te. Eza bitumba penza ya Sila Bissalou na Belvi Kandi. Sikoyo mutuna na ngape makanisi na nga eza ke ndenge ba tonton Bobo na tonton Omari bazo jouaka kuna. Donc le jour ke koinda bakobimisa nyonso tu o ba solola na Belvi Kandi to bakobimisa nyonso tu ba solola na Sila Bissalou to ekozala nini la famille. Bande konanga mwa toli ya muke kandenge zalaka. Dans la vie mokili ya lelo eza ya kobeba. Camarade ya lelo nde ennemi na yo ya lobi. Olinga te eza bongo. Yango bandeko nanga babiloko oyo ya ba réseaux sociaux et ya kote ya pebiso. Tango zo tambolaka. Premièrement, soki oza na mutu moko azo proposer yo bozala ba camarade, bolingi bomi kotisa na ki camaraderie penza ya ki camaraderie. Sengana nous volonté ya Nzambe. Demande à Dieu, Seigneur, est-ce que tu me vas avec cette personne? Ebele ya batu surtout to sengaka soki mobali ya eko proposer yo na mariage to olingi obala mwasi nde tokenda ko senga volonté ya Nzambe que non Seigneur oriente-moi. Mais en ce qui concerne l'amitié to sengaka volonté ya Nzambe te biso to mikoti sakakaka. Botuna kanzambe Nzambe omoni nga na mutu oyo to omona nga na mutu oyo te. Soki Nzambe omoni Nzambe alobaka na banzela ebele penza ebele tolobaka ebele. Mosusu koti kolala ka boyoloti. Mosusu omona ta camarade moko peut-être camarade ou alingi azala camarade na yo ake kotonga yo soki wapi na ebandelika ki camaraderie na bino au find out c'est fini.
boye ko rompre pe ki camaraderie na bino ezalaka bongo. Alors to senga ka penza mawanzambe. Et puis question nanga mosusu zo ya ngai. Bandeko, eza mabe kozalaka na ba chroniqueur to na ba chroniqueuse pembeni to eza malamu parce que biso ba chroniqueur na ba chroniqueuse musala na biso zalaka to ya kosala ba analyste to ya kopesa ba information neti ba chroniqueur mosusu neti exemple je peux dire ya Kovodor azalaka pembeni ya Belvi Kandi. Pourquoi? Parce que ceux qui filment lingebi masika ye muto salela kango déjà publicité. Wana déjà toyebaka ke ndo musala aza kuna pona ngo mona er mosusu na ba tournage aki a filmer kabilo kwa bongo er mosusu asali mwa ba analyse na ye ali makambo eke nango sikoyo na ba problème oyo ezoleka na ba réseaux sociaux et kozala toujours bien kozala na ba chroniqueur to na ba chroniqueuse to il faut ba makambo wana kotika parce que toyebi ke mutu azaka mutu lobi to après lobi akoya na ko changer makanisi ce qui a ko changer bo sala ndeni wana mituna nanga bandeko na ngai. Et puis elo mosusu na lingi na loba bandeko nga na chaîne abiso nazalaka awa teke non je suis pour si la bisaluté to je suis pour Belvi Kandité non je suis pour Dinana la douce je suis pour ceux qui Ersil Pechanga nazalaka penza na mutu teke o na yaka penza ko betela masolo mais ceux qui na monike makambo zo kota mabe yango na yaka bandeko nanga. Belvi Kandi de nature aza mwasi moko azalaka social et puis asi à comprendre mosala na bango ndenge nini ekendaka yango bomonaka mingi asololaka kitoko asololisaka pe bato parce que ayebi ke mosala oyo na kozala toujours besoin na bato yango alingaka na yebi swana te na bato parce que c'est vrai c'est elle la patronne yende mama na famille du bota. Mais ceux qui battent à jouer, bazate, bakomi koboya, bande konanga bella roto le baka chaque jour et kokweya. Raison pour laquelle ponaye atia penza technique wana na mutu ke non nazala mutu bien na solo la kana solisaka pe batu pourvu que musala nanga ekendaka liboso. Sikoyo na makambo wana nyonso to ekomona ke humiliation et commis ébélé ba insulte et commis ébélé de la part ya Belvi Kandi manque de respect et commis ébélé na ebité bato mokili tozolu ke la Belvi Kandi nini eloba tande kona biso moko ke Maman Marie Misamou et d'ailleurs que nous disons que son âme repose en paix, c'était toujours comme ça. Il y avait des gens qui insultaient Maman Marie. Il y avait de ces personnes qui disaient même de mensonges sur le nom de Maman Marie Misamou. Elle avait encaissé beaucoup de choses. Et yango wana esalaki ke lelo Maman Marie Misamou azate parce que je suis sûre que la plupart d'entre nous nous connaissons comment Maman Marie Misamou akufaki. Toyebaki ndenge akufaki ezate ke abelaki motema kaka. Motema ba memaye na hôpital ye moko kutu akumba ki hôpital des places akenda kokufa bien qu'après liwana ye il y avait tant de choses qui se disaient mais avant ça avant liwana ye bandeko na ngai soki tokoti Maman Marie Misamou il y a tant déjà au babando finga ye o asala la kanzambe a solo te azalaka na bakisi ekendaka ebimaka esalaka boye elle encaissait toujours dans son cœur. Et après, c'était tellement beaucoup. Akokaki li susute. Akokaki li susute. Bande konanga, bomoni stress oyo. Soki penza e vandi na motema. E komi na niveau moko te, motema ezokoka ko supporter te. Yango bato ebele bakufaka. Naza kutu na témoignage ya ndeko moko mama moko to bando vanda na ye quartier moko bandeko akufa bongo. Pourquoi stress kaka camarade nae azwaki mobali nae stress wana stress les autres travailler bakende boye na hôpital balobi motema déjà ici et s'affaiblit nango donc il dira ki nango atakutu te pas même 2 mois maman ya bato akufaki. Alors bande konanga toyebaka tout que babiloko to sala dans tout ce que nous faisons total la paix état ya mutu
est-ce que Moutouana bien qu'elle garde toujours silence? Santé na eza bien pour la santé na ye to eza malamu eza mabe pour la santé na ye. C'est vrai, nous venons sur les réseaux sociaux pour chercher de l'argent. Nous venons sur les réseaux sociaux pour nous en chercher surtout de views. Mais ba view wana penza ezala teke un jour ya koboma mutu. Et kozala bien te pa nzambe na ebite rapport ni tukoyebisa nzambe. Kenga na kenda ki penza na bando finga na bando kosela batu. Makambo ezo sala mabe encore mabe makasi. Kozonga na mira de presse, moura de presse plutôt, en le regardant comme ça, en l'écoutant comme ça, il a tant de choses à flasher sur le monde. Azana biloko ebele penza, oya koki lelo soki a flasher yango boye, et au sala ba bombe. Azana biloko ebele. Bon, ma question aussi est que, tango obimisa bongo, ce qui est le grâce témo, parce que je sais qu'il y a aussi des secrets où il y a yebisa grâce témo. Ce qui grâce témo lelo aye abimisi to kovo d'or et aux ala somo. En tout cas la famille yango na sengi na bino ba comédien bozala toujours vigilant boyebaka nani kobetela ka masolo na nani kobetela masolo te. Dans la vie bozala ka pressé te ya kobimisa nyonso ya bino te. Ezana makambo susu bagardaka. Parce que on ne sait jamais. Aoyebite mutuana lelo ba camarade mais lobi okoti kozala ba ennemi nyonso akobimisa. Yango ka conseil ya muke na pesi bino mais pour na famille libota na sengi na bino botia belle vie kandila patrona dans vos prières Nzambe alola a continuer toujours ko protéger ye pe ko petsa ye makasi mingi la famille. En tout cas la famille nangai kandenge boyebi ya muke kaka na ningaki na partager na bino. Na komi nanga na suka bo sale la biso ba partage bo tie la biso ba j'aime en tout cas toko sepela. En tout cas la famille bye bye et à la prochaine.